Ah, oui, quand on s'est fait préparation à Adidas Arena. Nanine. Papa, maman bandinga malade. Maman Bota. Oui, Mangoma, personnel. Maman bandi malade. Est-ce qu'on peut sauver au riche, place dans une salle là. Ce qui n'a souki. Moi, net, il pas parlé quatre na rana ou non qui t'en a aucune. FC boss. Moi, ça fait n'aïe pas pour équitaki. Merci boss. Si vous avez côté monsieur Smiling, il n'y a pas de problème. Adidas Arena salini. Adidas Arena. Naïe boss. Moi, maman Zubela, na bundani na souki. Côté na souki na maman yem, côté na souki na répétition. Moi, qui na maman yem, côté na souki na répétition boss. Vous aidez un gâteau, le fils qui a 500, na transféré bani. Oh, tu il nous a la famille, tu. Il nous a la famille, tu. Oh, tu as banana ngai. Nous la famille, tu. Boss, même si on est mangai boss. Zana ngote ngam na sunga ka mama kana mutoki na zoka awo. Sunga ngai. En tout cas, tellement na messana na déjà. Na bimal banga bia. Boss na bimate, na zana la tu. Sunga ngai. Zo senga so na olia ngote. Otoni manga bonina kamina na banana ngabina ko bimate was mama azobela. Na zana ngote. Abenga na ngai. Migenema. Osala awa. Fauteuil jaune. Abenga niyo na air aux yeux likambu. Oza na émotion mo be mama botio. Abenga ni ngai. Papa 12h moi. Bandoki ndi ma miso ebi manga tema na kina mayoka biso ba misi manete za ngate ya noir na mutu. Ma miso ebi manga fo wana siko na sombi mwa na bundani kapona bike bato ba uti poto aye. Ete wana bana ete na bundani siko na okena bilaki mama ye na simbisa nini na komo penser ina yo benga océan dialo boso mai si mama ye ya tika ngate na biya ya tala biyaka komi tumisa malango tiyaka ayi nini le temps auto okende na océan dialo na hôpital mama to kende be mère akati mère adai la mère akati pour na 300 fois batie na babinga on sonde oxygène bonbon mère akati taba benga na wika chosa benga ya fils mama kufi kitika mutu na sebu donc jour la kitika mutu na se na raisonna fa na ko matin nde mama obela bon fa na za la wata na za la kofi na za la jibe pour la sa famille qui nga mona ne nazali donc na ebisio na pensa donc na bula pena ki na za la didi ki nwani na ni ganya madame mama na choc ne no betre ko songo jeté na mobile donc yongo moni na donc même spère ko mona ne to sana miso bebi minga pona mama na nga akitsa mutu na se donc mayele suki na siko na komo penser mama kufi boye naza mi sezo soni na mabele ke mama batie la kufi faut chai na mort place ya bien faut luka place mode ngana maboko un cas ezate mi genyema azu téléphone na bengi boss tala to tung sanga ngana kamna mususu et kat na kat kama mo téléphone boye mami so mando bimanga na bengi jeji ta bisinga nini ngabia na bengi par rapport ta bisi ta bi ko lembate zalaka makasi wa mobali benga ba relation na namba oti côté na bengi excellence jango yemvundi na pese mbote ko tazali et maman Angèle takundela nga mère yo wana na pese mbote dai bisinga bi patron na lobi nini ngabe babenga ni ngabi yaka na bureau eza sima mama e mwana kotaraka kari kara doya limbonda temona nga doya limbonda de to kotina doya ti hôpital la to komina kota bureau neza kota simani koko excellence amoni nga singa zala na courage wa mobali za makambe komela biso CG Eric essa envelope bimisa envelope mo kaki ba pesi ngabi mama za fuba chana malika tika kana mama yemu bengi wika excellence achi mama na frigo ensuite kationa na yenango moi loué ba kiti na ti donc on senti que musicien ya orchestre mnene mais ndenge nazo la mama nanga ya eza pena bien te zo diminuer orchestre kiti mo ya bongo taka ngait loboko moko ya bakiti mo boy ina escoper na bandisiko ko cha mega ko benga kuta mabete ba collègue batindelanga
500 euros. Naki pesco, oui, migenyuma. De ya Ba collègue wapi. ya jet set. La jet set. Oui. Batindela 500 euros, bazaki libanda mboko bien. Bazaki libanda mboka. Bakati ti mama kufi bana batiki ngai douleur ya voyage. Ke nazaki sir na okendem si na luka. Osoki mama nde anobela bongo so ezaki na mikutelenga na mikili. Ebike basoda nga baza nga tosala tu bani bombongo baza na bani babeveni mwaka baza na bango mona maki no osala bosa mera ngaza. Parce que kutinga na kini bango pe yake province osupake so wapi nazo dina chiwa na bayaya pe obika nga pe mutabatu populaire ya mabele baya bakiti banini atozolela na biso migene mandenge tozolelela mangoma eza pena ya soni ya orchestre ya musicien orchestre mnene nakolela mère ni bongo te andeko baye papa expérience atelinga bi zwa salle na prince na zwi salle na prince ba décorant de salle za kitoko zwa instrument ati instrument corbière ofele que zo mama ba pesi sombelinga libulu expérience singai zala l'aise opesa honneur nakotika ote nde bato bakomoya siko nakomi kopublier de eza place boye motia banini na bastati mpo bato bayeba nasalaki eza pe pembe na prince mpo so oyeba mokoti so olingo okende okei ni biro ya jet set na dei na nga bato balandi ngai bapeti oyo ya basi bayaka barep oyokaka par rapport misiki nde etambola bapeti ya basi oyo bayaka yaka barep nde bato baye ni biro ni même appel que non courage moni tala bato baya te bato siko baozelaki bakasi mosusu ke non bakodelege mpe bato baya po bata biro baya mpe kaka dei kua esalaka mpe mwa be bata biro okesa mino mpe baye mwa dei mwa mise moko baye baya te toleli mpe mare sisi bayanke kuna ya mabele bafasha basali interview mpo bajournaliste internet bayaki yaki ebele tosala interview nabi nakosala otuna bana masina nesko babiki monika nde bosabote nselele na mabele bino boninga komemaka bana bayolo bana bangaba mone bosabote nselele mokoloka bobeta awa interview ezali émission eza na banet ezali tolakisa binoki masini eza ya biso soki mpe yango mpe esalaki basilika so makasi ebimi tokundi mpe mare esilia toyo okutana na concert ya vieille puis mo botango bauti nord fo beta na ezalaki na rotana non chez est nani mokolo mokusha beda shoni erani rotana toye balance nga bulike no mokonzi ya mboka akotuna nga mpe obi mokonzi ya orchestre akotuna nga mpe ke ndeni deye nde elekaki papa na shock wana mati na podium baosala nini mamo nselele yo kakol deja abengai ngai kakol abengai ngai yo obengi okisa teste kendeti nakitisa motu na se nga bi yakasa kotuna nga ke ndeni okunda ye mama ndenge elekaki otuna nga makambo ashoke nga susu boye ndeye nini yo bengai kakol mais oui nga na makila wengi ye toza boye soki obengai kakol mpona orchestre te nabengaka kakol nabengaka doyen nabengaka nani okomoi nani bande seron tondo benga bana ya bailo babindombe napesi mbote kotazali nabengaka pourquoi nazalaki na ngambo wana jet set mais na bando osola déjà na bakila bax na bando osola déjà na bafrancis dibaya toza makila wenge mponga nakenda na nga karsela tente naza makila karsela tete nga nde navandi boye naorepresente wenge mais astresse ngai likolo nango nakotanga nkombo ya vie wana te mpo nayebi bango aza prêtre mpe kaka ya mboka na biso na kishasa kuna ndule ebandi natie kaka courage nasi jitese nakende kaka ndule so abengani selo tokende naye ndule bando yemba ekomi vocal moko basala baya vocal oyo ya na trésor candol vocal oyo nini yaka mbangombango boye na kati ya nzembo wana ngam nasala yango naye mpo nasala yango papa devant bato batondi mposa kotanga komba avion wana me naobangeli kaka devant bato batondi
Tangna matapodon pone mba pena bonata mpena mutatindi kinga pena. Achi batu ba otale achi pena. Yo yembango te ma yembango. Na micro. Mamo viona pena ata po viona orchestre no sa kongo bwa kagi. Viona pena chabi achi kama tuna siba achi concert sili na komis donc na komi stressé ya osakana te na ke na komi mona vandi mai ya miso ekomi obima ngai ebimbi na mosu moto ayebi na pangusi nalati manete naoki susi nataliki na utokufela mama kala te ye moko so lider azo stressé nga boye oli atianga kimia natali mpe nakende donc bapense komoyela ngai miso na voyage nakende brazzaville nakende wapi natikala nga ndule abouleverse nga cerveau nabi te abengi Océan Diallo abengi président Dodo Kibinda apesi mbote abengi vieux mo le roi aza partout aboyi ntango kombo na ye mpo nayebi bango basilika fort basilika viane bisenga abi sois calme tozela wata azoya aza na poto tokobanda démarche wata quand il me voit si je parle il doit m'écouter fanda calme tozela ngabi merci bunda ya na kota esimo nzambe bisinga bi koyebisa motu na ndako ta décourager o zwa moto siko wana kaka eza te moto beau vent kokoko winning ngabi en tout cas président na yo ozwa passeport nanga mona azalaki ndokie mona azalaki totyopena na classement pene ya arena nzoka na ya nzambe totyo na classement ya arena ni UNG te oyo banila bango arena Grand Paris totyo na classement ya arena totyo na classement pena ya arena pena boye yo moko ke ti pa président na winga moko namoni pena ke wana mpe oyebi citation héritier te wana kutu nga na wata batu goga totorino ya tembo akomisinga wana kutu eloko te wamonsinga pare eloko te ni appel porte kaka baesprit naporte nazwaki mpena deso abiki na longwe naye mpenza kokoko passeport wana osala na mbongo moko wi mbongo nanga moko kokoko wi nina yozwa passeport na ngai passeport mona azalaki ndoki botala ye bationa nini arena olika bato oyo bazalaka pembe na baprésident nde oflate bino balaba yozafatie amani yobana engaye donc baza bato moko oli bakalme nga nano bayebake mwana oyo émotion eza nango nano eza nanga kutokufela mama bino mo boyokaka na nde nayembaka mama nanga tro na barep ntango azalaki na envie eloko mama bango akufi boye toluka nanu toyeba nanu nini totye moral toyeba nani ti papa manfu tala mikenyema bazanga mawa mama obezaka monde ovandi boye nakobetoli bende benabi koyoka pasi wana onga mpe na koyoka moni mawana bango baza nango te nini passeport bandolo bao bakoloba balobi ngabi atuninga ozwa nini nabi naozwa passeport oza sérieux abi oui sérieux naozwa passeport olongwe abi oui na longwe soki ozokende wapi kesati na ngabi naokende Kenya na gevana na ngai na ba Washington kuna napesi mbote asinga je m'excuse lobi oya ngabi te fina zwaka passeport yo boza teti nabi nazwaka passeport la grande teti deux fois yango devant président nous ont insisté nabi te nabayaki déjà lopango nabi ke fo natika yango donc ezalaki mpe nga te yaki esprit nzambe po elekaki pendant 10 ans me nazokende te mais ya dernière minute boye esikumo elamusi nga onde ezalaki gwana lamuki abi fo nalongwa siko raisonnement mo be mare abandebisa nga abi ntango bakende pa prophète na bango andebisa bango ke selele ndenge azobeta na mouvement na kobonga na ye vie je jure devant Dieu c'est le nom de ma carrière c'est le nom de ma mère ngoma c'est le nom de ma fille Andrea nzamba mona ata alobaka te masalaka prophète anebisa j'ai dit tabi papa telele kobonga na ye eza na orchestre mosusu awa aumela te ntango ayebisa nga ngo kala na ndima yango te nakomi sikoyo koraisonne esprit wana oyo abetela nga nazwi passeport nabimi na koti mabimba moko nani kutu wata nabenga na ngai te nakenda na nga mpe makambo wana te ozwa passeport le même jour nazwi passeport le même jour et le premier jour wana baboyi na ye deuxième jour bapesi nga sikoyo ayebisi mamoko mpolo pesa ye mpolo ya kuta biso na gambela kote ya oyika nde alobaka gambela yaoza
Ah, écoute, on a vie moi mokolo na bosani kombo na ye kombe oya batambola pe na ye bavandi wana bandi conseil omoni tala mais otokende kaka tika nga na longwe ya sol en tout cas pena ba luka pena ba commerce ko komona ba mona pena comme sérieux andu sani tu babonde nga ye rien na okende ndi mpolo pesi nga passeport tellement na bika linganga te ya sepeli mais actually nga ibisinga kende na yo mais soko moni simbite ya kozonga oza ndako na baluka pena ma miso ebimanga na baluka pena na tele na bisi soki bango simba kite nga ekosimba na kitu bapesa nga passeport kolunga na longwa na mbamo Charlie Prince tina sa makambo na sel na nga test te na zapi na idée moko te na kota na team mais na dénoncer ka bato bai bakaki na longwe nge na kepa Charlie Prince Charlie Prince ba yambanga na kitoko na yeto banani banda wenge to na to nini na dénoncer pe na émission o bato batala bakoyo kana loba ole na bande soute na loba pe ke na longwe raison nga bitala tala ndi tala memba mo bato ba live pe ba TikTok isala maneti bato mo ba fan yana misusu ba komi ko luka sko bato na me kuma belima ba olongo ka boye no e komi ba TikTok ba live wala nga na lungu na ko lungu na lungu na sko ndenge ba mo ba opotana nga na bandi sko coaching dibaya na vanda na Cedric na vanda le président Désir na kendo luka kutu dem setina palin dem dadi mola ayebi na kenda luka tina palin 12 heures na sina kota kaka bochanga ta joueur a suka kaka mais l'essentiel pour comprendre kanga Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin yango bazako organiser ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique basangani pour basay la biso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer na Kata Belgique le 7 juin na 18h babi mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bato nyos ba de bon cœur. Bato nyos ba un cœur en or parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. To bengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman bilenge bana nyonso to ya ko participer. Babi ba place est limitée. Tu as participé à un dîner de fraternité. Voilà. Babito participer à un dîner de charité. De charité. Bato onyo so baza la charité. Bato onyo so nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. To bengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato onyo so bana mite mamalamu. Bino bato nyonso boninga ka kosunga babi to sunga ba orphelin to sunga ba veuve, pourquoi pas les enfants de la rue to bengi biso nyonso to ya tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani babi baza on a déjà prête bo yamba biso. Appelez déjà na numéro o yezana se bo sala ba réservation na bino. Boya ebélé. Tobenga mi poto sunga, to sungana. Ba place est limitée. Voilà, très limité. Vous avez déjà réservé ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ba surprise, ils ont tellement ébélé. Ba concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Omena, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci.
Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernine ko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel.
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie olalaka te, produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula baveni na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo kozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini, contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.